parce que yo mona makabo ele katena bina omona ngome awa na olingana bima ba sekle na sala na bima na ndenge ya ko disparaître et simba kate abia toke na toilette to koti na toilette ne kolo kaka samba chaque invoquer Nzambi abaluki ndando ebisinga mata na mokila na Mathias ganga lakini loko mo bono biloko wa Yesu Kristo ndaya na monoko nde tokenda kobima na temple ya Chaka même ça les acquis déjà plein bandi ko beta chiffler na zate ti babeti na 10 babande na bafuyanga sale mobimba nzela na bimela na bango na population ba monate donc c'est que à l'étango eko remarquer que za Chaka bundi ça peut Chaka oh Chaka kufa petit chaque si akufa mais na éviter que ce qui est mutasala makambo na éviter. Est-ce que tout va aider à bundisa mi bateau maintenant qu'on bundisa mutu nyonso dans la pouvoir Chaka moniango il faut na sauver Vasco. OK, il faut na sauver Vasco ngana lo bakango ezaki nde Nzambe moni Nzambe ako compliqué ténèbres puisque Lucifer a passé déjà ordre wana eloko wana salam siko niveau ya pouvoir nini Chaka azalaki nango twazaki na pouvoir makasi pour forêt ba mili monyoso équateur ya forêt équatoriale ya ye donc ye mokonza banyama nyonso équateur aina pouvoir ali sekite Chaka anda balkangando yo bi Chaka Zulu te ngando na mukilibo yo papa tuna Chaka ba ibistambola na chango abeso Chaka partout Zulu ba ibisana sikoyo ezaki makambo Nzambe akoki ko permettre tenga na kufa kwa zaki na mission na ngai. OK, ozo comprendre sikoyo Chaka tangwa moni yango sikoyo moni yango ndenge nini puisque Lucifer alobi edingwa sacrifice atsali na combat o ba sacrifice a minene ya makasi kolekanga o nga na sali eza mokie donc o nyonso akosala nge faut sala mabongo donc na mone na komi limité nzela po bima na bomoto boezate na osa bencartation na lukana disparaître mbuta donc to akokoma pena na Chaka boye musambina nzaka kwa vandi na temple na ya okenzo to bientôt bino ke bakomba na Kasambanza telelo na pema abina contrôler na tango koti a contrôler moni terrain nyonso eza miné donc mokolo wana edingwa linge ko balusanga ntaba batu nyonso bayebi yango bakati rebele na oyo ayeba yebi histoire yango leva matiti alingaki ko balusanga taba alingaki akomisanga taba ezalaki le 31 décembre yango nazo ebiso landa ezalaki le 31 décembre tobundi na Kasambanza na gagné na Kasambanza et aye lisusu na Kasambanza ozomona sikoyo na déplacer bakatier ba touré bakatier ramatete ya lemba ba touré sale baolinga te na bima na kena kona ebiso kenga na disparaître kandi na zam na kena consulter beso na consulter mama Marie Maïgouel sa réponse mando na sa réponse na bengali se fera benganga fa chéri sa réponse donc a bloqué partout et puis à corrompre diable mutoya ko sauvenga eza kachero akufa Chaka moli mone vanda na kimia mata kufa na bakisi Chaka va na ndako de po Chaka to ande ko travailler makambo belé to ko ya ko beta moi histoire ne mokie ya mwasi ne moko akufaka abanda pe ko bimela ye ngam na bloquer esprit on spetikala ka na souvenir abala yemtalia gae ofu mutabimelo foyo là to ko beta église ni monaki balaksi na TV boye pasteur ateme dingwa fukame bayambise kolo Yesu Kristo na ye liboso na yo na yambi lokola mokonzi pe mobikisi nanga église mon côté yami bale église nini yo yakendaki bayeti na ndaku na ye po ndaku na ende za source po elizo bibolanda na source po koki ko sambela mutu na église na yo mais soko landi na source na ye to sole loko mon côté ndaku nende za na ki source
pasteur nini alongwaka kiti na source po kuna nde place salité zalaki esika milimo nyonso mabe zalaki omoni ke bande ko banga po na ngai abande ko sela nde ba église wana publicité bazwa bandimi belé ozolanda donc bande ko sela ba église ya ba charlatan bo cultiste publicité bazwa bandimi belé ba église bango sa nini e mata vrai pasteur et OPC babikeko banyonse ba cérémonie okote na samakolo sikoyo koyebisanga atikaki kisi ndenge nini atikaki kisi te ba pasteur o église alekaki oyo edingwa lekanaki na église na église na bango basungaki ete est-ce que muto aye na église na bino eloko aliboso bokomema na fermissement azali bébé spirituel il faut bien encadrer malamu bino muto aye na église kaka lelo na humilité to sambela yo andimi botie maboko mbala moko bo publier yango na bato tango bo publier on kaka lelo ekei baninga na ye ba sataniste baninga na ye ba sorcier baninga na ye ba charlatan bakomi ko benga me yo na niveau na ndeni bake ko tsama maboko komi kitangwa nini ndenge wana bo bakomi ko intoxiquer ozolanda talia me bato basali bo pona nini donc baluka kinga po bazwaka ka succès na bambongo abana bomba faux pasteur muto alingaki ko se repentir asa nini akimi na ye yebisanga parmi l'église wana code wana po code wana bazowelela yango moni baobenga ngo na terme mo po muta comprendre te nzungu ala kana nzungu te boye nzungu nini bakozwa nzungu famille za teza code po code wana muta kozwa ndezo pesa ye pouvoir ya okende kozwa biloko nyonso edini siko soki mutu alinga invoke ye il faut passer par mutu oyo akozwa ngo lokola monde mystique monde ya ténèbre eza monde ya baorgueilleux mutu akolinga te ke nga na nde kotraite na vie ye moko direct na banda siko kotraite na neve na ye mpo nazwa vie na banda kotraite na mwana ne mpo nazwa vie na banda kotraite na élève ne na mpo nazwa vie mafuta ese mati bango na mitema donc ndenge bazana na ebisio ke lelo o bakubandi kolala na ba cimetière bazolala o babandi ba cérémonie bazosala o bakosacrifier bato po bazwa pouvoir wana bazali ozo comprendre mais ndeko nanga na mokanda na Colossiens chapitre 3 verset 8 Bible lobi na biso Colossiens chapitre 3 verset 8 to renoncer masumu na biso sokoza mutu abakisi tika bakisi sokoza ndoki tika kindoki sokoza mutu nekobo tika ekobo soki mutu masanga tika masanga soki mutu ya ndeko na biso papa na biso ya na biso edingwe mutu na ngenge ye boyebe ototika biso esali pasi donc tulingaki ye mingi tulingaki na posa na ye mais Nzambe a décidé autrement atiki biso merci na bandeko so benga biso pour que vous une information oyo. En tout cas, moi j'étais informé déjà depuis hier vers 22h sous la pluie dans ces fois la résidence naïe à Matete et bon mon équipe image en tout cas et ça qui passe makasi famille et ça qui vraiment y a collé la makasi parce que babou ici odaki mutuya na kati ya libota merci na pour du bon na Canada mon ami qui c'était le fiti bambote belé bonana et la bossanité grand frère propre Jean-Robert Kala les savants de la RDC la force qui attire merci les sous na maman Emilie Wamote mais tous peuple l'embêté maman dit Kelemba Billy Vomoka fondation tous sont là vivre dans orphelin et na beau sanité mauvais Thierry capitaine motema ya maman Sojina capitaine voilà shalom l'homme de Dieu bonne santé là yo oui et Tonga et aussi corps de Christ santé Zabien oui santé Zabien ngolo na Nzambe kote Yesu Kristo nde mobateli malamu amen soki akobatela te oyo akokengela akosala mosala le sambo pour que tokota na Nzamba lola topesi yo merci po ete yo ndo ozali mobateli mpe mopesi na pema topesi yo merci na pema oyo opesi biso yo feli pema oyo eleki mbongo eleki nyonso papa tika ete bana no nyonso bakolanda emission tina suka bakisela bango pema tango molai bazwa bomoi bamona bakokwa bakokololo basimba nzete na kombo na Yesu Kristo amen amen. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois bien tout ça dans Sangamawa mauvaise nouvelle tout le bandengwana par rapport à
mort il y a Edingwe le champion Moutangenge vous allez qui naie univers moko le vous a supporté le vous ndimela nzambe pour la sauveur aussi ton maître alors tant vous avez une nouvelle naie papa Edingwe Tibibiso et ça que ndenge nini bien que vous allez bango le souté papa Yves liwa eza naturel et mutoki kokima liwa zate na mokanda na Ecclésiaste motangi akotangela biso Ecclésiaste chapitre 8 otala Ecclésiaste eza avoko mapisomo Ecclésiaste eza wana pesa na lukela okotangela biso rapide Ecclésiaste chapitre 8 Job pour le monde Ecclésiaste chapitre Bananzambe Baolimbisa chapitre P8 8 P Luca verset 8 il y en a verset 8 Ecclésiaste chapitre 8 Bananzambe lelo tanga makomi donc émission que na kotanga verset biblique Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Merci beaucoup. Amen. Nzamba pambolo frère Junior Diaso. Nzamba za koloba na biso tilelo. Po o eza maloba na Nzambe. Na batu oyo bamonaka mokili o eza ya bango. Talomoni diable. Eloko liboso na bandela koyebiso papa Yves. Batu bazonga na bemission to sola na yo. Po yo poza témoignage. Nalobaka diable alongolaka batu nanu conscience. Eloko liboso. Apesi yo succès, apesi yo mbongo, apesi yo nyonso. Alongoli yo conscience ozanga koyeba keliwe yani. Omoni, mais or que Nzamba osala biso rappel na mokanda na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8. Alobi mutu azali maître ya souffle na été. Eza na bato ebele bakanisaka bango nde baza ba maître ya souffle na bango. Or que mutu aza maître ya souffle na été. Mutu moko pete akoki kobakisa pe souffle na ye. Mutu moko pete akoki kobundana liwa apeksa liwa ekota na kati ya bomoi na ye. Mutu azali maître ya pema na biso ezaka ka Yesu Kristo yenda azali Nzambe. Alors soka zotika ngana yo na pema bien aimé poete alingi teto kufa na kati na masumu. Ozomona soki otangi na mokanda ba Nzambe ba otanga na ndako poto we na ngonga makambo zebela ko bana émission yo na mokanda na Ézéchiel chapitre 18 verset 21 23. Bible za koloba na biso elobi na tina ba méchant baza bato bana kati na masumu baza na bakisi bana bondoki bana via kindumba bana via masanga bana via muibi bana via koina bana via kanda. Nzamba lobi soki méchant moko abongoli motema andimi Yesu Kristo na bomo ina ye akotika la kokufa te akozwa bomo ina seko mabenyo so oya salaki kala tango azalaki na viwana ekozala pardonner Nzambe asepelaka na liwa ya moto na masumu te esalaka nga pasi soki mutakufi na masumu mesalaka nga esengo soki mutakufi kati na Yesu polo lezali ekotika la koleka te ndeko Yves lifelo pe ezali ekotika la koleka te oyo mutozo sala yo moko yebi esika nini kokende liwe ezelo kwa pasi mais tokuta na lisu na éternité na Nzambe
pour muta utaki na éternité na lifelo azate biso soto utaki na lola na éternité na nzambe ndatindaki biso na mokili o poto salela ye kasi diable na mayele ya mabe. Est-ce que ozomona ke diable amema Yesu Kristo likola montagne alobi soki kaka yo ogumba melingai na kopesa yo bokonzi nyonso ozomona mokili. Donc diable a trompé biso na succès mokili na makambo mokili poto bosa na nzambe. Mais soki ndeko na biso papa na biso champion ya Congo na suka na ndenge mukanda na Ephésiens chapitre 2 verset 9 à 10 elobi mabolongo nyonso kogumba mela nzambe lolemo nyonso kotatola ke Yesu Kristo na nzambe akobika soka salela kiango abiki. Mais soki asalela kiango te ngana ebisoke akufite. Papa Yves en tant qu'ancien sataniste 24 ans na kati ya monde à ténèbres enfant chéri à Lucifer ancien ndenge nazalaki wana nazalaki mutu na bomoto boye bamona nga mutu me nazalaki démon puisque nazalaki double nazana moi na pe na butu et puis ezalaki na batu bazo invoquer nga soki mutu lokola nga na diable akomisaki nga déjà démon batu bazo invoquer nga na bomoy obongo na niveau na ya komaki na batu babandai ko invoquer donc asali changement ya monde soki abongola ki motema te puisque na ebité na koki ko juger te aleka ki na pouvoir tant yo zaki pe na univers wana. Oui akoka kinga te c'est parce que Yesu ayeba kinga tokoya na émission tokolobela yango ozomona mais yaza la ki déjà niveau ya likolo c'est parce que azaki conseiller ya Lucifer menga na ki enfant chéri moto apesa katoli na mwana ya moto oyo est-ce que vous comprenez ngaki enfant chéri Lucifer na ki représentant ya monde astral où ils ont prison Afrique mba représentant ya monde satellitaire Afrique mobile mais ils ont conseiller donc ba niveau wana ya les cas qu'on peut conseiller et ce conseiller avandi na bureau ya président na ministre tel conseiller dans ba ordre pas président pas sa ministre ndenge biso tozaki toyaki ba ministre pour to diriger mais aki conseiller yemo pour la na bénédiction alobanga na conseiller ali se faire a bombango alors soki a kufi na makambo wana yeba ke d'office ake conseiller puisque zali pene belé ya bakatiero tokuto to bandai komona kuna na ba monde wana azaki na mokili atango akufi au travail na monde wana ozolanda to ebiso ministère oyo kebino bozu poso boke kunda na butu batelemisi yango eke nango mosa mais ye eza bongo te poso pamba nde kotika ye mobimba ke mokoloka bozokunda na butu wana poso ande rejoindre ye puisque lola nanu efungwami te ezali mais nanu efungwa lola ezali mais nanu efungwami te lifelo pe ezali mais nanu efungwami te. Ok, voilà. Esengo ebeloko papa surtout que na réalité oyo esunga pe bandeko ebele toyebi catch avant qu'on commence catcher il faut le canalite de comme catcher la cérémonie ça les maka la nuit na tout un peu question et bah il y a champion dingwe il y a salaka 5 jours ou 6 jours comme ça dans cimetière à la kuna à tonga maison à tout un peu question une fois déjà peu na répondre pende bakata kasoso mutu voilà ba pesi mutu makila na éviter alors bitan wa bima dernier jour ndazo ki pouvoir wana ya koma edingo mais koto yo bandeko o baza bana to pe bandeki na ye na musala balobi ezali pouvoir euti na bokoko ya famille te pouvoir wana euti et pa baninga ba collègue na ye kaka ba catcher oyo bazaki ya génération moko bandimaki ye akoma lokola mentor na bango po babaki o akozala wana il faut sacrifier pe vie na ye yandimaki na PC pouvoir wana et puis bakundi 24 mutu ataba na
commune qui tient ça nyonso. Mendoki, excusez-moi d'avoir battu Samalobanayo. Sataniste, occultiste, charlatan, féticheur, mais c'est sur la seconde bantaba. Pour nous, n'enga ebiso terme bantaba, eza bantaba. Eza bantaba, te batu, bakundi batu. Tous les 24 communes, toke na biso. Tozo compléter ka toke. Voilà bantaba déjà batu. Yo mona te ntaba mo bokende pena kote ka ntaba zo lela na miyoyo ezo bima na voix monte. Nano mona te. Toke tokolobela ba. Bakundi 24 mutu ya taba. La commune nyonso ekitisa 24 bakundi nde ayakoza pouvoir na ndenge na ye moko abakisi lisusu pe na ba recherche na ye moko nde akomaki edingo tokena na oyo liboso na tunaki yo par rapport à la cérémonie esalemaka ndenge nini ezalaka wapi ya yo esalemaka ndenge nini est-ce que obomaka mpe moto omelaka makila ya moto ok kolala mpe na cimetière nazoya korépondre yo kolala na cimetière wana tango zo bakisa babiloko na yo moni nalandi émission yango sena bandeko ebele wana baza pe mingi baza wana ba pe bana comprendre nalandi émission wana ba bana na ye dingo oyo ya formé ozo comprendre kaka ye moto alobi wana na aye koloba place boko alobi a sacrifiaki baninga na ye na accident na nini na mai ndombe génération sopo ya gagner champion kasi aye ko peso vraie réponse ou camouflage yango liboso ke baninga nende basalaki amata pas sacrifier ki bango ozo comprendre tango ebiso bantaba 24 communes akundaki si baninga na ye po bakachero bakufa ya 24 communes nande nini suma accident wana bakachero babosei bakufa ka bayeba na kingabwa ba mayavanga matete misuba akabana ya nini ya kote ya nini ya bakasavubu bakufaka ebele izaki ya 24 communes bakufaka ebele ozo comprendre po ye azwa pouvoir tikala champion du Congo po azala na conquérante mais bakache bango na bango batabakisi bango na bango batamakambo comment il veut que ça les mains y a les tabango nyonso wana bakufa ya tikala est-ce que ça dit limité ça il intérêt maindo me wana te d'abord il y a zaki motekolo nini na koti na vie na bango te mendeko wana muta amema kati na kisi ye na bosei ba mema kati na kisi okolanda na basuks oui okolanda na basuks ya ba famille na bango bokoko moka kibungangeza laki toki kolobango te po to wana be preuve nango te ozolanda na basuks ya ba famille na bango bokoko moko ezalaki wana oye tala papa Yves mutoko ma danger kaka ndenge wana te na episode émission to sala nga batu catch zaka passage batu mutu oyo a sala kara kota na nzela wana ezali koko moko nda initia kinga okay na episode yango te eza koko monda réclama kinga kabakinga na nzela ba camarade na chite tito ya kokoma kokuta na grand maître wana ti to passer na ba cérémonie o basala kibiso yanga papa simba te femme be simba te tolobela ngwawa o basenge biso basoso ti tozwa mutaliban na ba pesa makila na mela ozo comprendre donc motu nyonso zo mona azokoma likolo azokoma na ndoki ndoki libanda pesa akopesa mwa ndoki te kolia ki ndoki tu na propre famille na yo ozo comprendre et loko na landi ne mission bosaka na moni de bakomo we na banzungu okay bakomo we la banzungu c'est parce que pour na landi mission wana et dingwe na famille na ye azana banaka sina ye baba kachere okay o ye moko asali baza sur la club n'était basala club na bango mopanzi sikoyo bakoya ko réclamer droit ya noko na bango kobo santaza mutabandu okay aza mutabandu bakoya ko réclamer droit ya pouvoir ya noko na bango et dingwe aza pe na mwana na ye moko aboti propre oaza kana poto aza pe kacher totala ne mission ya Eliezer ndengo pesa mwana na ye bakisi babike ko bilon so kote na samakolo obinga na obunda sote bilon na nganya na tikeli na mwana na mais mwana n'est pas koya
nazoya. Ok. Omoni et papa Yves. Ezopesa mawa biso batoyi na Yesu Christ. Puisque omoni moto tango ana masumu ana kata blocage à diable alongola kabango conscience. Bakomo wela héritage. Bakatiere ya club na epe o batambola kinaye. O bazabaki bana na ya banda ekotinda kende sale loko boy kende bwaka mbongo wana esika boy kende zo loko boy mabelo sala boy loko ape ba souffra ndenge wana bakompe ko wela héritage wana batikala nango. Nasir ba junior diaso baza na ba jika bazawa ba yebi na matanga ya shaka ndenge bakatiere ba uta partout vila kichamba ba eko la héritage ya pouvoir ya shaka menga mnazwa kango kana 2016 wana ibanda pe ko compliqué nga ti 2017 nzamba ya kutena ozoka ondeni ni na facilité na certaine ezalaka guerre même yepe champion du Congo ayaka na mwasi na e likolo ringi batu nyonso ba mataya zaki na sina mosi ba travailler ayebe ke batu nyonso ba kokozwa pouvoir à Chaka Zulu te pour Chaka Zulu azaki catcher moko makasi parmi les grands catchers azaki na pouvoir ya bazulu tant on a bato yebi Chaka Zulu catcher on ganga Chaka e Zulu na lo ba o alelo te na ba pena Chaka original René Difuni au camarade Mbula alléluia. OK. Alléluia en Angola. Oh, en Luanda. Ok, quoi il y a dans la souci. Azani en Luanda. Omoni pona kozwa pouvoir à Chaka emo pouvoir wane menace kai na suka ka ba maladi bongo ndenge pesala kanga na suka bongo mais nga Yesu ayeba kinga. Ozomona yano tu ozaki pouvoir ndenge na cercueil na morgue papa ebemba Chaka lali okomona yango eloko ba wela suka nango ebembe ezala wana oswa ko resi pouvoir nda okenanda kwa Chaka nda okenanda kwa zuba biloko wana au resi pouvoir wa ko resi pouvoir wana puisque ndenge baza est conscient wana olie ba oué l'héritage ya malamu liloba na Nzambe bon ba oué la héritage oyo mutu asali ba recherche ebele suka nango efuti eta kufi mais baza conscient ba yebite que un jour liwe yali ba yebite que un jour li felo yali kolekate ba yebite que un jour l'on appelle ali kolekate e musumu tona se sana kine confession yemo batato kina lole monae asenga ki mawana Nzambe limbisai ava kufa même no botike na ignorance na libabe ya babiloko wana bowe l'héritage wana mais na ebiso ke bato bakosila tozana okanga data lelo na émission to salo kozongelanga eloko wana bawelela na batebele baobela maboma elo menga nazoyebisa yo na Chaka na lobi na Chaka bato bamona sina bimisa banyama na kati ya Chaka en public bo posero na ebite ba image wana foza mwana ya journaliste oyo mususu ya mwana ya papa na biso ya kamba kala koza na ba image wana bangande bima na libumwa Chaka ba ibwe bima ba aigle bima po ya zaki roi ya forêt équatoriale milimo nyonso ya forêt yaki na maboko na ye bazotambola bazotambola bima bo bato bamona ngo ngamu nazwa kango ozo comprendre puisque edingwa yebaki ke muto kokaza ke batikene mosi na se ba travailler au télémanacé bato taka ringi bukana cercueil tombwa dans les vides boy na miso batebele cercueil mata dans les vides boy so bawole la ngo pourquoi bawole la pouvoir omoni bato baza papa kisana oyo yaza nango papa omoni bato baza inconscient omoni diable alongolaka na moto conscience ya liboso zanga koyeba ke liwe yali siko pouvoir wana pesio eza succès omoni ozotikala nango biloko nyonso mutu wana zaki nango bande kosala o se multiplier ngo so ekomi pana ba komba nyonso ko gagner kombono ekotombwa meko matali susu succès koya grave pour diable la c'est la kabatu marketing alors comme ils sont petits dieu omona ba na ba pasteur ba komi kwa kozwa kisipano bazo fukama na autorité amené ba kozwa kisipano ba fukama vous comprenez boya kozwa ba kisipana yo ba député ba grand commerçant banane bazo ozomo siko okomi le col diable a komi sa moto petit dieu OK ba bosali ke soko kangami na Nzambe nda okomi so vrai petit dieu po ya lobi na 1 Jean chapitre 4 bibana nanga
boyebi ete boza boyebi te ke boza banzambi nga naza kati na mino naza plus grand koleka oyo aza na mokili ozomona mais sikoyo bango papa pesanga papier moko sikoyo bango diable elongolaka bango lino bazowela bazwa pouvoir wana eloko moni wana ekomi sikoyo likambo ya kowela po oyo akoresi pouvoir wana makambo nyonso ya champion ekomi na maboko donc yenda akomi na contact indirect direct na champion soko olingi koinvoke ye landanga bie makambo na ye so nga nde nauta kuna nayebi nayebi ye mosu koleka ebele koleka bato nyonso osololi na bango wana soki moto alinga invoke ye awa na mokili il faut code wana epase par moto wana nde lekani ya zwi est-ce que vous comprenez po yo ndo komi neti représentant na ye numéro 1 mbala moko mais bon makambo wana eza te babi bana nzungu te edi wana makambo na ye mosusu banzungu wana soki babengi nzungu kokanisa yango te ke ya nzungu boye balambela biloko to fufu te nzungu elingi kolakisa eza baterme moko il faut dotango kozonga nde opose bango bakestion bien nzungu elingi kolakisa bonganga ya mutu nyonso do misala ya mutu wana nyonso yo nde babengi nzungu donc babikeko baserkeye banguma banini soki azalaki mosusu na 100,000 démons yango nyonso esali conclusion ya nzungu. Tout le catch congolais eza basé toujours na bokoko na kisi bondoki bokoko kote bondoki potango ba bokoko tape moto te katanga aussi bokoko eza basé na kindoki siko kindoki moko au niveau puisque mona na kanamiso donc l'équipe bandoki otwana bango na mabota po babata maka po bana pouvoir mais wana au niveau pour mona na kanamiso et dit malabaki avant sa mort Mboula et répéta bakaki répéta et salami akufi na 22h nga na koti ndaku espace ya 3 minutes na matanga mbule bandi l'état nazo ngana bima mbula ya kusakanati mais tant nazo ebisa yo alobaki akokufa mvule répéta bakaki répéta et salami expliquer biso nanu tant nazo ebisa yo ke akufi te asali changement ba monde lobaki abongoli motema abongolaki motema ya solo a se confessa qui soka confessa qui te a profité à changer monde mazali ngana ndeko pumbwe kande na zabwe na ke oyo zomona ni aposwa pamba ye akena ye puisque azaki de na niveau na kata monde à ténèbres akena ye na monde wana akena ye ko servir monde wana bino bozo de la koto meye kuna zane nesengo diable o continuer ko zipa bango donc pana ba oyebi diable bada ko ebisa sonini to envoûter bato ebele to kotsa bona misala wana poto bundisa royaume nzambe to koto mais or que diable za mutalo kuta alingi kokufa ye moko talingi kokufa na milimo bato ebele yango alongola kana no bato conscience ya koyeba ke nzambe azali ozomona awa na nini na Ecclésiaste 8:8 omoni yango maître ya souffle ya kanzambe mais ce que diable akosaka bato ke ya za maître ya souffle donc ndaza boye ce qui a bon été à la monde mo ake oya bande ko salela ke kuna akekuna papa Vasco carrière no mobimba na catch vous savez combien d'années 24 est-ce que vous avez l'opportunité au monde de champion du monde même Ring Bubundi naza témoignage vivant na bundi na edingwe 3 fois yo 2 fois nil combat mon a gagné on a tiré na mbasu na lokolo aya combat moko ya brisque to bundana ya na cercueil soko to ser nanga za ke obetela junior dia solisole sia ke me balinga bayo kae ponga na témoignage vivant aye ko ebisa papa na biso alobi na ba Congo na bomi lisako na tumbi en Équateur na bomi medo na Kinshasa za mo ano Vasco
na bime na ndaku na nzongo mona tindiki na zuma bela le colonel na tena nzongo na bande invoqué na sengi courant na poto ye na former réchaud na tenzongo na pelisi nzongo ekomotoka na miso batu nyonso soko yaki na moi émission tenga to sala na balabala ozo pe ba témoignage la voya vendredi ozo ba témoignage abatu le colopé comment déformer bala moko sur place parce que tango toke na salle pona bima na mona bakatia batora salle nzela obimezaki voilà premier combat tout deuxième wana donc toke neti 4e poto bundi na ba 24 heures to bundi na Kasambanza na gagné na Kasambanza et aye lisusu na Kasambanza ozomona sikoyo na déplacé bakatia ba touré bakatia ramatete alemba ba touré salle ba olinga te na bima na kena kona biso kenga na disparaître quand na kena consulter beso na consulter maman Marie Maïgouel sa réponse mando na sa réponse na bengali se fera benganga enfant chéri sa réponse donc a bloqué partout et puis à corrompre diable motoya ko sovenga ezaka chero akufa chaka moli mone vanda na kimia mata kufa na bakisi chaque veille na ndako de pour chaque atwande ko travailler makambo belé to ko ya ko beta moi histoire ne mokie ya mwasi ne moko akufaka abanda pe ko bimela ye ngam na bloquer esprit on ce que tikala ka na souvenir amala yemtalia gaye ofu mutabi milo foyo dia to ko beta témoignage dans moko mususu nde sikoyo eloko etikala ki bon souvenir mona mutema to kangama ka pena boye lokola pala ki camarade de grand frère nanga moko mbuta donc to akokoma pena na chaka boye musapina tsaka to vandi na temple na ya okenzo to bien to bino ke bakomba na Kasambanza telelo na pema abina contrôler na tango kotsa contrôler moni terrain nyonso za miné donc mukolo wana edingwa linge ko balusanga ntaba batu nyonso bayebi yango bakatia rebele na oye bayebi histoire yango leba matiti alingaki ko balusanga taba alingaki akomisanga taba ezalaki le 31 décembre yango nazo ebiso landa ezalaki le 31 décembre ya 2007 chaque amoni yango il faut na sauver Vasco. OK, il faut na sauver Vasco. Ngana do bakango ezaki nde nzambe moni nzambe ako compliqué ténèbres puisque Lucifer a passé déjà ordre wana eloko wana salam siko niveau ya pouvoir nini chaque azalaki nango Poazaki na pouvoir makasi pour forêt ba mili monyoso équateur ya forêt équatoriale ya ye. Donc ye mokonza banyama nyonso équateur aina pouvoir ali ce qui te chaka anda balkangando. Yo bi chaka zulu te. Ngando na mukilibo ibo papa. Tuna chaka ba ibi stambola na changwa weso chaka partout zulu ba ibi sala. Sikoyo ezaki makambo nzamba kwa ko permettre tengana kufa kwa zaki na mission na ngai. OK. Ozo comprendre. Sikoyo chaque tangwa moni yango. Sikwa moni yango ndenge nini puisque Lucifer alobi edingwa sacrifice atsali na combat o ba sacrifice a minene ya makasi kolekanga. O ngana sali eza mukie. Donc o nyonso akosala nge faut sala mabongo. Donc na monnaie na komi limité nzela po abima na bomoto boezate na osa bencartation na lukana disparaître pe simbate nde chaque tangwa moni yango aye rapide na moto akomi tangwa komi akoti na kati ya sala abenga abi Vasco yo mona makabo ele katena bi na omona ngo me awa na olingana bima ba setle na sala na bima na ndenge ya ko disparaître et simbaka te abia toke na toilette to koti na toilette ne kolo kaka sambata chaque invoquer nzambi abaluki ngando ebisinga mata na mokila na Mathias ganga
Agine loko mo bono biloko da Yesu Kristo ndaya na monoko. Ndeto kenda ko bima na temple ya Shaka. Même ça les a qui déjà plein. Bandi ko beta chiffler na zate. Ti babeti na 10 babande na ba fuyanga sale mobimba. Nzela na bimela na bango. Na population ba monate. Donc c'est que à l'état où est remarqué que ça Shaka bundi ça peut Shaka. Oh, Shaka kufa petit. Chaque si a kufa mais na éviter que ceux qui est mutasala makambo na éviter. Est-ce que tu vas aider nous à bundisa mingi bato bana ko bundisa ye? Mutu nyonso oyo kolingo ya neti conquérant na ye. Il faut bomayo. Donc yati kala champion moko sen. OK. Mais akufi na titre nani a joué titre na ye. Atika do ça c'est un champion. Pobo doit sentir na ye. Il faut Bundano gagner aux ceinture. Mais il y a pas sa ceinture. Il paraît yo Bundana ye mutasuka les sel catcher ou Bunda qui va lier parce que zaki souvent va essayer biso et dit nous soko Bundina ye au gagner yo gagner des fois nil moko. Na gagner mbala moko 2-0. 2-0. Na oyo kima ki akim c'est 4 wana so zaki na olia mapena. Wana linga comme 50 taba. De chaque sauvanga. OK. Alors comme ça taba les arrêtés nous soko Bundina ye au gagner il faut kufa soka sengio surtout soka sengio retour combat retour wana ko tuliwa ben yo bokena ye nil moko au gagner denil au gagner moko quatrième okimi donc ça gagner qui pena ma ben ce jour là tout ba nini en fait bomba kio pour ebele batika biso parce que Jérémie chapitre 1 verset 4. Jérémie chapitre 1 verset 4. Nzamba lobi wutana nu osalami na libuma mama na yote nga nzambe si na yebaki yo. OK. Wuto zalaki na libuma mama na yo na destiné donc nzamba yebaki nga na destiné nanga. Wutana no salami na libuma mama na yo te nga nzambe na yebaki yo. Wuto zalaki na libuma mama na yo nga nzambe na yebaki yo na ponaki yo okozala prophète nanga da bikolo nyonso. Donc destiné nanga nzambe si ayebaki yango pesi aponaki nga. Siko mutu moko te ya mokili azaki na pouvoir ya okata destiné wana ni Lucifer ni edingwe moko te azaki na pouvoir ya okata destiné wana puisque destiné wana eponamaki déjà na nzambe eponamaki na moto mokili te yango na oti koyebisa yo awa edingwe alekaki Shaka na pouvoir malgré Shaka aleki na pouvoir ya makasi mais eloko au diable déjà a ordonné que dingwa kosala nyonso akosala po ya sacrifier mingi te yango moni okoka ko disparaître te donc a préparé déjà bosco Lucifer nde aleki ba esprit nyonso na pouvoir bosco pouvoir nini oyo Shaka kotaki nango pour faire disparaître ngana na kati ya toi ozomona quelque part malgré ma be ya Shaka mais contribution moko ya Jésus-Christ lokola yebakinga oke kotika ngana kufanta babona nete po yebaki na 2017 na kosa l'évangile po milimo batebele sala nini ebika. Donc avegaki même Lucifer avegaki même diable a pesa opportunité na mutu moko ya mabe mais po muto ya kosala la lobia sala nini abika. OK. Donc tabango comme appelle taban mais boye balevé poser ba quartier rebelle ba ebiango o même okutana bango asokutana bango tuni bango ba ebeloko na oloba. Mais tout le bana suki na ye c'est na comme pouvoir likolo et puis suki ya modèle wana yo ancien peu na kata makambango zala ki boni ba tebele le lobi landa landa. OK. Eza basi moko ya basinya ténèbres soso ya kokoriko eza moko ba signe ténèbres soko tali atana nini na Angola na ebite soki ki parti nini wana omona soso eza signe ba sacrifice donc yonde ngoza wana yonde mutoko ukobanda kolesa biso eza ba signe lelo bato belo moni papa Yves va vina bango ezobeba bilanda landa na ba signe
lokola musicien wana te sini bwenga pe fonata lokola catcher wana ta sini bwenga pe fonata mais on peut éviter que ba signe ebele wana ebendaka pe milimo mabe poza na signification na suki wana signifie bon oui ezaka ka suki te za makambo ebele o diable abimisaka yo landi yango bilanda landa yango na signification nango besprit ba komo landa ya bi mama ya artiste moko ndi muta salaki modèle wana bonga publicité za ya Yesu Kristo. Maintenant, moto ça la modèle wana est-ce que identité motema na. Papa Vasco. To la ndio bien. Tu to iba maintenant. Pourquoi moto qui c'est soka kofi? Ba collègue na ou ba même génération, soit ba même grade, ba kozala wana pour une cérémonie devant peut-être le cercueil. Non, c'est que soit yo zaki na oya Zulu cérémonie wana et ça les mara pourquoi bazowe la code eloko bazowe la code puisque code wana yango de pouvoir couper oya ko yango de pouvoir code wana yango de pouvoir code wana OK pour code wana bazowelela yango moni ba obenga ngo na terre mais mo po muta comprendre te nzungu ala kana nzungu te boye nzungu nini bakozwa nzungu famille za teza code pour code wana muta kozwa ndezo pesa e pouvoir yo kende kozwa biloko nyonso edini siko soki muta alinga invoquer ye il faut passer par mutu oya kozwa ngo lokola monde mystique monde ténèbres za monde orgueilleux mutu akolinga teke nga nande ko traiter na vieille moko direct na banda soko ko traiter na neve na epo na zoavier na banda ko traiter na mona ne po na zoavier na banda ko traiter na élève ne na po na zoavier mafute se mati bango na mitema donc ndenge bazana na ebisio ke lelo o bakubandi kola na ba cimetière bazona o babandi ba cérémonie bazo sala o bako sacrifier bato po bazwa pouvoir wana bazali. Vous comprenez? Mais ndekolanga na mokanda na Colossiens chapitre 3 verset 8 Bible lobi na biso Colossiens chapitre 3 verset 8 to renoncer masumu na biso sokoza mutabaki sitika bakisi sokoza ndokitika kindoki sokoza mutu neko butike kobo soki muta masanga tika masanga soki muta koswa na tika koswa o nyonso sala mabe na miso nzambe tango za na bomo za na ngolu tango za na ya kotika ngo kozela te poete liwa écoutons na masumu te na yoki ba ko interdire jour à cérémonie moi si o azali na ba cycle na ye to benga akoyon na bango esika cérémonie tout autour il y a milliers wana ndeko moi si a poussé la pembelité surtout basi règle basi azemi bazo ko interdire bango pourquoi baza pembeni wana te. Moi, ce cas en règle, il y a les bosses bébisa ba cérémonie. Yango moni batu minga kisi. Balinga kolia biloko na ba restaurant basi balambite. Kwa ko tomber, moi so alambi wana za na règle baluka ba restaurant mi bali ba olamba. Alors, tangu moi so na ko bébisa makambo wana, yeba ke bango pe ba ko sacrifier moi si wana. E muso mabota, e muso vina. Nakanda wana. Ozolanda mwasi azemi kopusa na te po bana miso bazana libumba zaka na betwa na nzambe bazaka ba ange akopusa na wana boye abebisi pe makambo za wana yango moni avant mama ya Samson bota Samson nzamba bimela ki alobi mwana na kati ya libumu atontsami na molimo mosanto komeka komela masanga makasi te. Papa Vasco bana ko kata mutu na kombo ya zombie isimbi uti lichette na mutu okaboli mutu en deux parties koto bo edingo bana ko mela batu kolia misoko ngape na ndo sala ngo tira yibo bana ko sala image na mona ki wa o bana ko lata biloko na bino ya bapende wana po wana eza biloko na biso bapende voilà biloko wana nyonso ezaki na mwa bagrigi ya makasi na nsima nango michopo wana oyo bwande kolia
ezaki ya batou to ezaki ya banyama boyi bobimisiango aux yeux de tout le monde mais ça mais to bande ko sala on a mis sur batou et que si michopongo pe bimanga mo mikini tunde ya ntaba bono ke zongo na ça ba c'est la bana na nzambe image malgré YouTube ne moi pas si pona okoka tata mokie ata mokie oteli bana na nzambe image wana ozolanda toko pasolo pe la tangu nazo sala incartation ya kobenga molimo zombi wana ngana kokweya donc to sala changement changement na doublir nanga doublir tangu azokota kati na nganga na obima donc même corps oyo mais comme utiliser na deux personnes démon na moto aza vivant d'autant démon na la ta corps o ngana sa disparition na bimi na komi na temple na tango kokota omona aobenda misapi boye manzaka pene bimi awo tela bana nzambe mo image bien bendango omona manzaka ebima awo na kotobola pena moto na bimisi michopo na meli yango makila na lie michopo et mingi pe banda kufa na ba-action wana mosusu pe okobelela docteur moko ya démon azaki na ndobe la docteur Nico omona ye na invoqué ya kiti atongi bato amisumine ba omona biloko ezoleka atongi moto wana papa tango to sa de incartation cicatrice wana limwe meloko ko remarquer na moto wana ozonga lisutu droite akoma mwa mopanzi etamboli na ye ekoma mwa mopanzi nazalaki pe ndenge naza wana pendant na osala action wana 12000 démons na nga ezomela bato nyonso bana kati ya sali wana 1 litre makila nakoki pe na invoke na zwi milimo ya bato nyonso baza na kotisi yango na nzete na bandi komela nzete makila yo ozomona naomela makila nzete me naomela makila bato wana eza na bato ebele okomona nzete moko ntango bakati moto wana kufi donc bazwa esprit ne bakota na nzete tokoloba makambo ebele mambo eza pasi makambo bakisi meloko ya malungu ezaka yesu kristo okoma na niveau oyo okomaki wana okomaki kaka na niveau etingo te mais yo osalaki ndenge nini bon niveau nakomaki nango ezalaki likolo nga nakomaki représentant ya monde astral Afrique monde astral donc ngai patron ya prison ya Afrique donc moi neti ba pays nyonso ya Afrique siko ba na prison moko ya Afrique au moins neti justice ya Afrique batango na Sénégal mais peut so balongola OK vous comprenez nga nazalaki représentant monde astral Afrique mobimba diable aki kotombola ngai tango na jusqu'au s'accélérer famille et kokomisa ngai représentant monde à satellitaire monde à renseignement bandokipe Afrique mobimba titre nazaki na ngwana et puis afin chéri ya Lucifer pour yemo konda pona kenga besoin étoile mingi siko edingwa zaki conseiller ngai na epite surtout ça no d'être moi gens tout ça na ngona chic mukadi tant mais ba komisa nga conseiller des réclamations à Jésus-Christ quoi qu'on a quoi pour ébiso parce qu'on niveau conseiller déjà niveau titre sous ténèbres mais niveau nazako yaki des niveau likolo makasi voilà et lingo pisa ba pasteur bakisi apesa ba ministre apesa ba patron apesa ba soldat bata pusu bato ndenge na ndenge mais na point plus ya ba pasteur oya bande kolobake en tout cas nzamba zaneti et pas ba pasteur mais yo le au région de ba pasteur parce que et kendaki même na conversion abuna motema na église moko munene akena kimbangu ngana sala ka publicité ba église te na lekana lo baboui ndeko tomoni ba famille babi atika kiste azaleka toujours na piscine atiki kisite to landia ngo même yemo na ba TV par koleka ba église nyonso wana otangi wana après cela il ça les missionner les hier na mwana na yo pese ba bikeko ba nyonso ba cérémonie okote na sama kolo sikoyo ko ebisanga atika kikisi ndenge nini atika kikisi te ba pasteur o église alekaki oyo edingwa lekanaki na église na église na bango basungaki ete est-ce que muto aye na église na bino eloko aliboso ko komema na fermissement azali bébé spirituel il faut bien encadrer malamu bino muto aye na église kaka lelo
kaka lelo na humilité to sambela yo andimbo te maboko mbala moko bo publier yango na bato tangu bo publier on kaka lelo ekei baninga na ye ba sataniste baninga na ye ba sorcier baninga na ye ba charlatan bakomi ko benga me yo na niveau na ndeni ba ke ko tsama maboko komi kitangwa nini ndenge wana bo bakomi ko intoxiquer ozolanda talia me bato basali bo pona nini donc baluka kinga po bazwa ka succès na bambongo abana bomba faux pasteur mutu alingaki ko se repentir asa nini akimi na ye yebisanga parmi l'église wana nyonso église nini omonaki balaksi na TV boye pasteur ateme dingwa fukami bayambise kolo Yesu Kristo na ye liboso na yo na yambi lokola mokonzi pe mobikisi nanga église mon côté yami bale église nini ya kendaki bayeti na ndaku na ye po ndaku na ende za source po elizo bibolanda na source po koki ko sambela mutu na église na yo mais soko landi na source na ye to sole loko moko te ndaku na ende za laki source pasteur nini alongwa ka kiti na source po kuna nde place salité zalaki esika milimo nyonso mabe zalaki omoni ke bande ko banga po na ngai abande ko sela nde ba église wana publicité bazwa bandimi belé ozolanda donc bande ko sela ba église ya ba charlatan bo cultiste publicité bazwa bandimi belé ba église bango sa nini e mata vrai pasteur nenge to mona na fait pas contre zamala ba image na tela bato tana luki bo ba memi bango na ba meminga na moi affermissement ba prière ba mabondeli na camarade nanga Blaise Pongo koto papa nanga Chibin au bibiso nzamba idi na ba la accès to banga te to kitapa na yo ata ba pasteur ribe bande ko ya bazo kima bande ko banga ozo comprendre mais église nzamba la mo kita ti sur le terrain omoni ba image za wana biloko nyonso bimi na ndako nanga etumbami salité nyonso si na kate senini esili ba bondeli ndako intercession continue na kata lopango kombo na Yesu Kristo nde komi korenye lelo naza restauré yango no biba pasteur basunga ki ete baluka ki nde succès ba mona ke non mutu abwa komi pa na biso po batu ba na besoin za bango bele bazwa bambongo bazwa ba succès ozo comprendre akende ko sela bango ba publicité ki ba pasteur wana ezala ki ya Yesu te mutu moko sela ki kombo ya Yesu Kristo azala ki te po so mutu sela kombo ya Yesu Kristo balinga ba filmango te balinga ba filmer na tangwa témoignage na tangwa descendre na kati ndaku na ye bala sabana na nzambe ndenge Yesu Kristo aye ko détruire biloko ya nani ya diable mais mutu na komi na niveau ante bo wela ko filmer pour nani po bo ebike boko kana noko koma na ndaku na ete pour na okende ko délivrer yango elobi na Ézéchiel chapitre 33 verset 1-5 nzamba lobi na tseyo sentinelle soko moni mopange zali koya beta piololo moto ya koyoka piololo soka kimi abatami akobika mais oya kokima te mopange zu akokufa mais soki yo sentinelle obeti piololo te mopange zu mutu moko kufi makila neza na mutu no edingo soka bongwa nitake ko travailler na kati ya monde à ténèbres lokola conseiller un jour ton nzamba osambisa mokili ba pasteur nyonso a passeport na l'église na bango bana jugement pour les dingo olandinga basana jugement loba ke ba confesser pa na nzambe puisque musala kusala mutabongo ye pa na bino bokolengele pa za bébé spirituel wankadreye na ndako moko abie bat boko mate téléphone asika bozo flatter bozo te loba na nzambe bo l'accès Yesu Kristo ali après vie oyo vie mosusu ezali lo le kolekate li fait le kolekate ezali kangama na nzambe tika biloko wana koya na Yesu Kristo komi pembeni bokene bongo na fermissement tia kofungola motema toke na ndako nanga boke bosukoli ndako na mais bino nonu bosali yango te mbala moko bokomba publicité ko publier so yo démarche na za ndenge ni na pour la délivrance na yo na conviction na yo pour nanga ya yo za ndenge ni yo moko mema biloko kuna to bayaka na ndako oui Apocalypse chapitre 3 verset 19 nzamba lobi na pesa ketumbu na motonga na lingaka pocha molenda bongo la motema ngai mama na biso azaki na chrétien bande konanga ba chrétien papa na biso pasteur on comprend ma papa kufi
maman na libota ba continuer mabondeli maman zozo ba mbongo ba locataire oke pesa na église ba somba biloko sa musala na nzambe azolo bana ba pasteur bobondela pona mwana nanga alongwa na misala wana. Okay. Et mabondeli ya ba mama na misala na bo bande osela nzambe nzamba pesinge tumbu na komi na komati na kufi 4 jours Yesu Christ ayeko bimelanga. Oso comprendre tango abimelinga esengaki na kitana ndako na ngai baninga ba pasteur mosusu akoto ba ekotala ngai nga na ebeli sute ke na temple po Yesu Kristo abimelaki nga pesinga mission ebisingaki na ye kobikisa yo banzambe oya idolatro bande kosala bakoki kobikisa ote soko zongeli makambo osala na koboma yo ponga mutu na pesio etumbu oyo siko telema kende na tema loba kati na yo kende koyebisa batu koya na ngai Yesu Kristo komi pembeni babongola mitema na bango yebisa bango ba oyo bakondima bakobika yo muto bande ko kanga batu na peso siko nguya na ngai kende kofungola bango yo muto bande ko bebisa bavia batu na peso nguya na ngai Yesu Kristo kende kobongisa bavi na bango kende nenga tola sima bi kotala simate na za sima na yo esika nyoso koke na za na yo so tomba pasteur bakomoya bisanga na ozonga ndako no te place wanda kuno bakisi ya ba temple bloko neko ndezo singa makanisi okay soki na yakanga moko pe ngozi kapona ngena yanga moto na ngena Yesu Kristo toki tena ba pasteur bakomo banga mutazaki molende kati na bango Blaise Pongo pasteur aza na France nde siko bakomo bangisa peye nde na kena fe pa konzambe malamu na kemo na pasteur Chibin adjoint kuta banga kinayo abeti na titulaire sote to na moi pasteur Chibin az inspecteur nzamalamu bibiso bana ya idi na bala alakisa biso ko banga kiso likambo za totaka kango okay nda bengi bentexese pe bo banga bibo banga te to la ne ba veiller awa lokwa to a jeudi to bandola ni awa ti dimanche to kita ne na bengi munenga na ngana Blaise lokwa pande ko tika ngata yaki na ngaka ka pasteur Blaise wa dimanche ko kitwe ko kita na population na église ti na ndako nanga bazo yembela nzambe bazo bondela nzambe lokola nzambe sasala ki musala na pona pasteur Chibeza ki bazwa biloko wana batsango na bapusu ba memango na chwapa bakende kotumba donc musala nzamba bandi akabola kalokumu na mutute ye moko facilisa biloko wana zika yango moko na population bat nyonso zaki mo Carmel ba image za tela batu to batu bakota na DVM Daniel TV balandango ezalaki mo Carmel jour wana biloko ezika yango moko nzamba kangolanga sukoli bana nanga akomisi biso peto a restaurer biso au moins na kangami na nzambe ozomona na kangami na nzambe na longoli na ba numéro nyonso ba téléphone avec na ngona kala tout changer ba contact nyonso ba tozali na bango na misala na couper okay ozomona mais jamais bazwa kango mbala monde na ya fermissement kuna bwe babanda ko publier yango quel succès Vasco zalaki nango oyoka na mission msuto sala jeune moko soka za président ya parti politique mona otanga kombota ya wana wabi bazelaki fe pa konza malamu soka kanga na bele liboma to na kufa po bandimeteke bakokoka kosala eloko wana ba panze église wana oyoka mais zelaki fe pa konza malamu te zaki nde Yesu Kristo nzela na kasaki ndenge zala nde salela nde musala basala nzambe esengela ki basala nde yango wana ba memi na mutu na fermissement sikoyo po ebale mbonge abangisa Mobutu po ebale mbonge abangisa Mobutu basali ekeko bazwe ekeko wana ba invokele yango ekeko bimi na forme ebale mbonge okay wala bakia kufi ngape nazaki na biloko wana na kisi wana zaki soki nazobunda komba na kozweke ko na invokele yango na invoke besprit balakisinga na famille na yo musu mama no akufa na baluseke ko wana mama na yo na pesio sto na pesio omoni mama no akufa bandole soko kufela mwana besprit balakisinga kufela mwana na baluseke ko wana mwana no akufa na pesio ke ko wana obuzuka ke ko wana omoni mwana no akufa obandi kolela net wana ebembe sur place okufela papa na baluseke ko na papa obandi kolela omoni papa na sur place mais okiza na mbiki pe na ganyoka ndenge wana otikali ka kolela kitinaki
na ndeko sabilo ndelo kwe balembonga salaki ba baluseke kwane balembonge ya batana e balembonga kufia muta tinda na service ya sécurité bake batali pena oui na mort e balembonge na bato mort e balembonge e bembe ko voyager lobi kende mboka ko après 3 jours après tongo na ngwe dingwa bimela po bazaki ba petit na ye alobi vieux moni ba biloko ezo le kawana eza yango te wani ze bele mbonge te wani ezekeko ayebisa mobutu wani ezekeko eza ete muta fungola ki secret wani ezedingo yango bakomaki ba pire makamsu tolo bango te ba 3 PC bon bazo mbongo wani za makampu na bango à cause ya makambo bazo ba privilège bele. C'est vrai. Mais tout le monde a dit que batali mbamoni e babité. Tala yango na ebisaka bato mystique eza dimension par dimension koza lozandoki moza pe na bandoki o balokaka yo. Ndoki azolela ngape na boye bakamala kete bataye nganga azolela ngape na cérémonie na sali makamna osela bapesi mbatene eza na mutu moko pe nganga moko sala nini azoloka ye. Donc mutu ya malamu akozala ne o aza limite ya ka Jésus Christ soko ozana uzana bomo ozana uzana vie ozana uzana kimia omoni nde sikoyo babito ko sala ndenge ni bibenga bato bakokenda bengi bango dingwa sukola bango niso aéroport bubu nini wane matatezela wana ba bakenda batabo ekiko babenga chef za peneke ko bozonga na moko parce que abengisko dingwe tokozo ende nyobi bake koluke na ndafu na e balembonga o baluka ka fleur o azata akimia batami boye e dingwa lo bibenga bango bana ba ya sukola bango lisusu o bindenge bo kende bo mona fleur ali bosso leke ba fleur so kitoko izai beaucoup perdu wa busanda ko na yanda ku na ndaku na ndenge nga porte ndaku eza boye ba fleur te siko yazo baluka ka fleur parmi ba fleur donc tant ba ko to mona ne bango seka bango e dingo siko atimbisia e balembonga kufa bongo donc ba kati fleur aganga bango makile ko mosopa nde balandisa e masasi azaki mutali kolo mais siko dingo amona ki en tant que conseiller nda rêver ça kokufa ne peka ngwana kokufa ne yango wana. C'est quoi comme éliminer les mobutu bato nyonso balina ba pouvoir wana buta pese mission à travailler à éliminer bango na ndenga mystique pour mobutu atikala yemo konkon azana adversaire. C'est ça. Voilà, papa va se retrouver le souka. Je crois que la semaine prochaine on fait l'effort. Disons cette semaine toya vers la fin tout le temps jusqu'à la deuxième partie. Il y a Oyo Yo Salaki comme étant catcheur, des nzamba yambaki yo, nous sommes sur les détails. Alors, nous sommes sur traiter boîte à la biche. Jeunesse de biso nyoso. Tous les cas, on a bino ba catcheur, on a ba fanfare wana. Bozo bini sa biso to landa bino neti moko pa na yolo ado ko sala likamboyo ya kokata mutu. Ngana ndo pasola mutu ne pasola ba photo eza sumi ba pesa yo kokota makonga na voilà to bande ko landa bino na fanfare na sima biso bana mike to landa bino na sima bino bozo kendaka biso to landa bino ti boko mwana lie ya catch bitumbi bini bobundi bosali ba cérémonie bo sala bosali ba spectacle nengo bo ko sala. Alors tout yeba o c'est une autre fois que bato bande boya et pas catch ezali sala ezalaki bondo mais la bombe au makila da ba démon nga bando be 12000 démons apienga bando be ndabon élite makila même na carnaval ezaki ka siko yo na tout dans bata carnaval bondo vous avez appelé au bata bana mi 1 litre makila ezoke oui ezaloka ka fanfa ko bimiska kelongivo eke babaji ko to ekenda donc bazaka pona bolingola nzambe donc il faut bakanga makampe na nzambe ba age bono to la minute
Olobi âge te diable qui paka âge te te la bi âge par rapport à muso abatam vous avez 12 ans bakati 2 ans. Bon, na ténèbre makambo c'est belé, ça dépend de diable azopesa mutu na mutu mission na kosala. Nga na ina molimo akengu ngeri o ebenda makila. Yo mission na nini o diable pesa quoi? Ba monsieur zala ki belé, na ki chef à prison, na ki commandant renseignement bandoki nyonso. Avant dokia boma mutu to kanga mutu. Ngande na ozo information suka na o memango na diable. Yango mwina lobaka mutu ebi nenge bakanga kaende ebi nenge bafungolaka mutu ebi nenge babebisa kaende ebi nenge babongisaka soki diable utilizaki nga pendant 24 ans na mission wana lelo Yesu Kristo apesi nga manda na nzela liloba na ye pona kofungola bavia bato pe pona kobongisa bavia bato ebeba na kombo na Yesu Kristo patrimoine corps to ke na biso mabeza te kozaka te dans le voilà pe c'est la sous cérémonie nani ngai yote na biba oba ngana okende kote ya mu place salle bakotia salle na okende kote ya bato babongola mitembo ba pasteur bazo bango okende kuno yezo na lobi na kokende kote papa oyebi bakacher combien to se même mission oba kufi na 2024 bakufi ebele ope bana batitre na bakombo. Est-ce que vous comprenez? Alors, côté bango na internet, il faut te pousser na pembeni na bango, côté ya bango sangoma. Papa na okenga mon côté, na okena Yesu Kristo. À partir de lobby na zo banda ba jeune. OK. Na zo kota mabondeli. Il faut batu ba bongo la mité mais puis na ko senga. Ba pesa ngai ata 10 minutes na teya. Soki ba boyi na kosomba nini Bluetooth nanga. Bluetooth. Oui, na osomba Bluetooth. To mwana nzambe moko osombe nanga Bluetooth po eza na son makasi na micro na okena ngo na mutuka. Na teli kola mutuka na teyi ata ba kit na mabanga na banzete bayoka. Na asire kozala tangu ya Noé. O siko ya kobo Italie. Puisque na kokamwa batole bawela bokonzi na nzambe bazo wela héritage ya bakisi. Nazo bangela au jour. Ozo bangela nga. Oya zakati nanga za plus grand koleka wa zakati. Papa, oya zakati nanga za plus grand koleka oya za na mokili. Azakati nanga babeta kinga masasi fara boizwanga. Sitan kaka longolinga obitele malongwa elekani. Batselinga poison bazwinga yo kasi na molili balukanga te bazwanga. Barrière à makila na Yesu Christ o ete séparation lokola na okende pona liloba na ye na maite na mafuta te na mungwa te na kepo babika et puis ekozala avertissement ya nzambe o ya pesi na mokanda na Colossiens chapitre 3 verset 8 to renoncer masumu na biso to tika pe to kima pokanda na nzambe zali ezo ya malembe. Quand on a mes alliés, ils ont malé l'homme de comme la souka, numéro de téléphone, numéro de la D, 3 personnes bonana, la bandeko, le sambo, on a bandeko, Marc chapitre 8. Programme, ni nous allons pour les tours. Marc chapitre 8, verset 35. Likambo ya mois de janvier na février, Max na lobela kayoango, na bémission to sala kuna. Na lobela yoango, na lobela ba junior diaso. Marc chapitre 8, verset 35. Mutu akoluka kobikisa bomo ina kobungisa ngo. Mutu akobungisa bomo ine pona Yesu Kristo ye wana nda kozwa ngo lisusu. Tina nini na mutu obungisa nyonso. Obungisa bomo ina yo. Soki obungisi yango eloko nini okofute pa na nzambe kozwa ngo lisusu. Bien-aimé, lelo papa na biso ndeko na biso champion na biso le plus célèbre na kati ya mokili oyo ezalaki na bakisi ebele koleka na yo ozowele na bakisi wana lelo maître ya pema kombone Yesu Kristo azwi pema nga na yo toleki bango na nini oyo eza tango wela banzungu te oyo eza tango wela bakisi te oyo eza tango ya kosala kindoki te eza tango ya kosala ekobo te tango ya komela masanga te tango kosala kindumba toko ina toko zala na kanda na bato toko loba mabe ya bato toko zala jaloux ya bato o eza tango nango te
Pokoya na Yesu Christ komi pembeni. To bongola mitema na biso. To pesa bomo ina biso na Yesu Christ bien-aimé. Koya na Yesu Christ komi pembeni. Lo les ali. Ekotika la konekate. Esika to utaki na éternité. To se repentir. Potokota na bukonzi na nzambe. To zonga na éternité na nzambe na lona. Li felope zali es éternel. Ekotika la konekate. Bien-aimé ozamo Christ oza païen. Pesa motema no na Yesu Christ bongola motema. Zwa décision kokima masumu. Pokolo bakengai mo Christ 7 fois quoi 7 fois telemi. Mais 7e fois wano mesana kotele maliwe zui au place no ekozala wapi. Place no ekozala li felo. Tokangama na Yesu Christ. Na place akokota masumu na masumu tokima masumu. Nzamba pambola bino. Église ezali na Masina Petro Congo. Avenue tozali na Masina Petro Congo arrêt Nzazi avenue Kutunga numéro 7. Prière ezalaka vendredi 16h30, mercredi 16h30, 19h 9h30. Olingi pe kolanda biso beti DVM Daniel TV. Okomona émission oyo même ya mukola délivrance de ba pasteur bayaki même ba komba ba catch. Na tinjo to landango mais na tinjo la kota la place nzamba lokotelinga. Poyobo ya masumu no landa Yesu Kristo. Poyenda za mettre taper ya circonstance yende mukolo pema. Oya sangisinga na ona poko lelo bien-aimé. Nzamba pambola bino numéro nanga téléphone ya 081 43 30 475. 081 43 30 475. Eza na WhatsApp. Ou bien oluki biso na 081 46 14 476. Ezape na WhatsApp. Nzamba lola, nzambe na nguya, oya pesa ka pema. Oya lana décision ya pema na biso. Oya bakisela ka biso pema. Oya sopaki makila na epo biso tozala na bomoy. Tomona bakoko bakokolo to simba nzete. Apambola bino, abatela bino. Soki Yesu Kristo azongite, tokute na nune miswe koya. Amen.